habits en or. Les habits en or. Waouh. Les habits en or. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Bandeko Balandi ya Top Media Télévision, Bandeko Balandi ya le code de bonne conduite, Mbote, Bisika Nyonso donc ils ont mis bino, mais le lot qui n'est n'angambu ya découverte, le lot qui n'est n'angambu ya découverte, je vais vous faire découvrir justement deux coins ya Dubaï Awa. Nako faire découvrir bino le lot, site Oyo, Bate Kakamituka na Dubaï. Babengango na kombo ya Awir, Bisika Boni, Bandeko Ebele, Oyo basalaka business ya mituka bayaka osomba mituka. Je vais vous faire visiter là-bas même pour 1 minute, bien que baba détail mosusu na opesa bino awate parce que ezali na ba secret professionnel, ezali na ba secret mosusu o etali commerce, ezali na ba makambo ebele où je serai incapable ya kopesa bino ba détail nyonso awa. Cependant, je vous démontrer bandeko nyonso ya kolanda le vidéo où vraiment na boke nyonso bandeko balandi ya Top Media Télévision. À part site place Babate Kamituka, je vais vous faire visiter site Oyo Batekaka Babijou, place Bateka Or na Golden kuna. En tout cas, je veux aller là-bas aujourd'hui. Une façon ya ko laksa ba kongomani nyonso bandeko nyonso ba balinga pe mosala o biso to salaka. Une façon aussi de vous aider quand vous arrivez à Dubaï. Quoi nini okoki ko kende place nini okoki ko kota pour le moyen au sala oyo za nango besoin na kanisi lelo na ko mema bino ka juste na ba site wana mebale et aussi na hotel sabino place oyo ba sombaka ba argent pur en gros ça dirait pas ya ba grossiste bakwe pena oyo bandeko ebele balinga kolaksa bandeko na bango ba congolais te surtout ceux qui baye awa. Moi votre frère Tadingala pa nazu occasion nazu grâce wana en tout cas ya awa nakutani pena bato oyo bazali animé na bonne foi bazoko orienté nga bazoko kotsanga na banzela odon esengeli lokola Dubaï yango peto yango tellement moi trop donc mon messana déjà na place yango. Donc c'est comme ça le lot na ko faire visiter bino bisika wana na kanisi lobby si tout va bien na ko faire visiter bino ba cargo na ko kine même ata na cargo moko surtout cargo bisika boni peut-être nga na okeno kotsa ba biloko nanga na kozala pe wana une façon ya ozwa quelques images justement pour na opesa bandeko misusu ba orientation. Mais so ça a besoin il y a détails, so ça a besoin il y a oignon so etali explication, il y a le numéro qui est affiché, vous pouvez justement appeler, vous pouvez contacter, vous pouvez écrire. Comme ça, on va voir na mesure nini au biso tokoki ko apporter soutien peut aide na biso na banzela na bino ensemble avec Top Media Télévision. En tout cas, ici nous voulons travailler sérieusement. Et nous sommes là pour aider aussi bandeko na biso bazo uta Poto, bazo uta Kinshasa, bazo uta ba province, bazo ya awa pour na business. Donc nazala na Dubaï te, vous serez le bienvenu parce que il y a des personnes qui vont koyamba bino na ndenge et longo bani. Donc voilà, tadingala palelo nazo faire découvrir bino yango. Mais vous savez le kola ka biloko ya malamu ngana melana ngaka ma ya lobo, ça dit beaucoup. Pour les soucis, il y a aussi la gamme sala na ndenge donc longo bani. Bozotal la merveille oza na Dubaï na makambo eleka na Dubaï na o bazo sala na Dubaï avant na kota et pas ya maison ya trésor na Bellevue Télévision na Bellevue TV pour na filmer na biso ya kitoko o ezo leka na docteur Didier nazo pesa ba papa ba conseil ba maman ba conseil. Vous qui envoyez vos enfants à Dubaï ou vos enfants se déplacent souvent pour Dubaï, papa, maman, tout na mwana na yo na Dubaï na ke ko sala nini pe pona nini. Tout na mwana na yo na Dubaï ofanda na hôtel nini na coin nini okozala na batu nini. Les femmes mariées, les hommes mariés, vos femmes qui venaient à Dubaï, vous devez vous assurer que basi nabino
bazali entre le bon mais basi nabino bazali na babisiko donc longo bani. Les hommes aussi qui venaient ici à Dubaï, maman yo moto tikali na Kinshasa, rassure-toi que ton homme a na place à malamu. Parce que ces pays, mboka oh, ils ont mboka kitoko, ils ont mboka goût, ils ont mboka ya opportunité, ils ont mboka tourisme, ils ont mboka ya ba rencontre. Et belé bakosa ba mission de service ba se retrouva na Dubaï. Et belé bakosa ba se retrouva awa. Mais beaucoup plus nga nazalaka pona o etali bandeko na nga basi. Parce que moi la femme na habité na portaka na koloba 80% te na portaka 95% ya soin na attention na nga de pa ba maman parce que bangonde ba botaka biso parce que maman azal lokola nzambe. Mon pepe o eza awa, vitesse o eza awa, ba réalité o eza awa. Et mes maillots na mabungi samité. Awa pongi ezaka difficilement. Batu balalaka difficilement. À tout moment, les gens sont dehors. À tout moment, les gens sont dehors. Et puis ça bouge, surtout na kwen na biso awa, na deira awa. Ça bouge. Et belé pe ba koma na milieu congolais no fandate. Na milieu congolais nga no fandate fana luka kwen moko isolé, oui, kwen isolé wana et belé pe ba yaka pona ba ki ma bêtise o ezalaka tout autour, ya ba frère na ba sœur na biso awa. Et belé pe ba sala kango pona ba raison personnelle privée. Et belepe ezalaka po ba s'éloigner na mokili ba comprendre buzoba aye ko sala awa na Dubaï te. Mboka ya bien, il y a opportunité, mboka business, mais il faut avoir un objectif bien précis pour na kota do mboko pour na sala bien. Tu es fiancé, faites attention na fiancé na yo odo ya ka mingi Dubaï. Ouais, ezala moisi ezala mobali. Oui, je le dis. Vous voyez comment moi je fonctionne. N'apporte toujours un plus nanga na ba couple. N'apporte un plus nanga na ba jeune. N'apporte un plus nanga et pas ya ba maman. Mais c'est un bon coin pour le business. Mon frère, ma soeur, la vie est à canaprianté. La vie est au singlier. Toza ba maître ya ba vie na biso. Mais gestion à paiement, eza et pas na biso te. Eza pas yeme grand prêtre, Seigneur Jésus-Christ. Tobanga kanzambe. Eza quelque chose de bien. Le business que vous faites. Le business o tozo ya koluka awa. To associé ngona nzambe. Eza bien. Eza bien. Ebele papa zate maman zate. À se retrouver na bamboka bapaya ezaka po na Dubaï te ezaba o ba na Belgique ba na France ba na Turquie ba na Chine ba na Chypre à se retrouver papa zate maman zate à se retrouver na mboka oyo azaka ka na liberté te mais akomi na libertinage po na ye alobi qu'il est temps ezali moment ngana sala ona kokaki ko sala te nazaki na Kinshasa ba parents bazalaki, ba maman zalaki, papa zalaki, yaya zalaki, mutu ya opekisa nga do azalaki. Ozomi kota na libulu, o lobi e kozala un regret. Mutu akoza na libertinage te. Tosuko aka na liberté. Surtout vous les femmes. Surtout vous les femmes. Les femmes sont trop faciles à l'extérieur du pays. Excusez-moi. Moi, légèreté, mon bodongue kotaka. Yaya, oye, Dubaï pour le business, ok, Chine pour le business. Reste focalisé, focus na business na yo. Oui, toyebi ebele awa. Baki ma basi na bango na Kinshasa. Baye ko enjoy awa na Dubaï. Na ba na bato mikie, na basi abatu, na ba fille mobo. Mais je vais vous dire un truc. Un homme marié ne deviendra jamais ton mari. Soki azo peso respecté, soki azo linga yo na ndenge elongo banite, soki azo bomba yo,
soki azolinga te ke mwasi na ya ndako ayeba ke ye libanda zaka na mwasi mosusu alekisi autant. On peut te donner 1000 dollars aujourd'hui, 2000 aujourd'hui. Baketia un hôtel à luxe, il y a Dubaï. Ma soeur, après avoir fini avec tes séjours, aux yeux avions, na valise, na oso kiti na njili, ozongi kaka na mbetu na yo. Imaginez-vous un peu. Ozongi kaka na mbetu na yo. Donc, vaut mieux na bongisa place naza, na bongisa kati nanga. Même quand je viens à Dubaï, na lukika place mon na tcheka mutu pour ba séjour nanga eleka bien. So na zongi Kinshasa na ke continuer vie nanga. Bozomi teka pona nini? Bozomi teka pona nini? Nasali constat wana, en tout cas nasali constat wana. Moi ça me choque. Ça me choque. Na fani mingi na Chine, j'ai vécu des trucs. Na fandi na Pékin wana, Pékin kutu moi bongo mais Guangzhou c'est grave. Dubaï également, je viens régulièrement ici. Surtout ba maman na biso bazoya ka ba voyage oyo. Bomi Batela. Bomi Batela. Le jeune fille. Bomi Batela aussi. Bomi Batela. Passage mon côté na biblique et loba. Moto komi batela te. Likolo et ko batela yo. Non. Mi batela nan. Et puis likolo et ko batela yo. Oui. C'est un grand monde. Naoti kabino botala. Juste ba place wana. On a aussi signalé bino awa. Visitons ensemble donc avec vous. S'il y a nécessité, ceux qui besoin zali, n'hésitez pas de contacter le numéro O2 Sewana. Numéro O2 Sewana. To solana bino. On va vous orienter, on va vous aider. C'est comme ça que je disais. Namboko yo, ba frère rebelle na gishasa bazo lela. Ba sœur rebelle bazo lela. Ba maman rebelle pe bazo lela. Ba papa rebelle pe bazo lela. Parce que n'a pas qui confiance na X. N'a pas confiance na Y. Et à la fin, confiance nanga e boteli o donc e botelinga. Oui. Ba raison oyo ebele ya bandeko o bakoma bangando na mboko oyo. Ba bosana ka 15 jours akokita pe na njili. Ezali ebele. O nga na koki ko énumérer yango awa te. Na ko tangela bino yango awa te. Alors la Chine vraiment boka pour le business. Dubaï est un bon pays pour le business, pour le tourisme aussi. Vous voulez visiter Dubaï? Vous voulez être à l'aise? Vous voulez faire le business à Dubaï? Alors, soyez conscient, soyez prudent, soyez déterminé. Restez fixé na objectif na yo et ça va vous aider. Et memabino musika. Et memabino musika, je vous jure. Nos frères aujourd'hui, ba victime. Ba sœur nabiso, baza ba victime. Et pas ba propre frère na bango, na ba propre sœur na bango. Oyo baza na mboko ya Dubaï. Parce que ayebi anglais te. Parce que ayebi kwe oyo bateka kabilo côté. Le coup là sentir que ndeko doza na moi faiblesse na profiter na faiblesse na ye. Ça s'appelle le bien mal acquis. Quand moko azo salango avec sa conscience, avec son cœur, mais yo omoni yango ke awande place fonga na envoiement. Yeba ke osala nango de l'autre côté. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Et ça quelque chose de bien. J'ai des choses que je veux parler. Peut-être que ça sera après cette émission. Nous allons faire une émission juste pour parler. Il y a un voyage, il y a maman, il y a papa, nabiso. Mais, papa, quand ta fille aille awa, tout n'a le pourquoi. Fiancé, demande à na fiancé na yo et le konin à qui kosa na Dubaï. Et ça va bien. Et ça va bien, mais c'est un bon pays pour le business.
confort nyonso. En tout cas, tout ce que aux anango besoin aux oies, sauf qu'à paiement. Sauf qu'à paiement, parce que paiement basomba rangote. Ce qu'ils ont là, que basomba paiement, mais les grands prêtres et belé basomba ba paiement na bango. Et je suis de cœur avec toute la famille Mandala, au frère Nabiso Eric, qui se retrouve peut-être Nathan ou na ba place à Passy. Mpangi. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ba sacrifice belé au sali na vie pour koma oyo komi ata bato bazo chola yo ata lelo au premier sujet ya ba émission ya ba moquerie que le bon Dieu azalana yo apeso makasi que le bon Dieu a soutenir yo monsieur Eric Mandala que le bon Dieu a bimiso na place à Passy aux Zawana. Oui, les gens peuvent tout dire bato bako critiquer bako finga oyo bazo linga ko finga parce que peut-être vérité baye bien ngoté seul Dieu na yo monsieur Eric Mandala. Moi personnellement nayebi binoté, mais pour votre cause j'étais choqué quand je vois beaucoup de personnes à la télé s'attaquer na monsieur wana, un frère aussi lokola biso congolais et nazo yoka motema nanga ezo yebsangaka à tout moment. Parle même moi pour une minute pour nandeko na yo Eric Mandala. Ebele bazo sala makambo ebele koleka o peut-être Eric asali. Ebele bazo sala makambo ebele koleka o frère na biso donc Eric Mandala asali. Mais boza libre bazo zwa bino te bazo kanga bino te. Pourtant na bino non ekoki te. Pourtant na bino non ekoki te. Dans les abus boza. Dans des choses où ils ont cadré, vous êtes là. Soyez calme. Chaque chose a son temps. Ezu Tchakou, ndeke kosekate. Kosekate. Parce que ce que vous faites là, Eleki Oyo, elle n'a pas tué. Atangisi makilate. Ils ont risqué un métier. Bochole, pourquoi? Et je vois aucun musicien. J'ai dit aucun musicien. Qu'on passait même à taille à mot, il y a soutien à Eric Mandala. Aucun musicien. Aucune personne va oyo. Il y a télévision boutou mo Eric Mandala, Eric Mandala, Eric Mandala. Ata message moi soutien na ba page na bango. Exact. Ata message à soutien. Tout le monde commence à avoir honte de s'afficher avec ces grands hommes. Mais bazo c'est mais bo sepela na mbongo na ye. Il est grand temps. Vous le mécène, bato ba mbongo. Boye baka bananyo bozala na bango. On m'a montré la photo ya Grévi Fouti la lié bozolo en bois. Balaksa ki angodo dernièrement, Grévi Fouti la lié bozolo en bois. On m'apprend que Grévi Fouti la lié bozolo en bois akoma kambiste changer. Ata musicien moko alukaka Grévi Fouti la lié bolisu souté. Je dis aucun musicien. Aboua Kalisous au Grévi. Je dis aucun musicien. Azali souté. Il paraît que Akoma changer son a loin da soki wapi. Je vis sa photo et ça linga passé. Eric Mandala, nous sommes de cœur avec vous, messieurs. Nous sommes de cœur en Pangui. Ngeken Kwambong. Tikam. Qu'est-ce qu'on dit? Professeur Nanga nani Robert Ngamba. Robert na science politique abano adage mogo, donc à chaque fois avant courir banamé na bosani yango. Professeur Nanga donc il était encore assistant, ouais, à l'époque biso Erto aussi ça. Bah, université, mais de l'eau peut-être doit comme un professeur. Grévi Fouti là, a comment changer. Eric Mandala, aucun message de soutien de la part. Il y a des journalistes, il y a des musiciens. Le contraire, biso kutunde bato, il y a réseaux sociaux. Tozo pesa lisu sur ma casse na famille wana. Je sais que monsieur Eric Mandala très bientôt sera dehors. Courage papa, courage. Ça arrive
kaka na batu. Donc voilà, je vous laisse d'abord surveiller le merveille à Belle-Vie Télévision. Belle-Vie Télévision, Jérusalem, Bisika Malamu, Bisika Makas, Bisika Force, Bisika Ba Conseil. Belle-Vie Télévision, Maison à Trésor, Belle-Vie Télévision, Bisika Oboko Zwa Kimia, Belle-Vie Télévision, Makamo Malamu Ezali Kuna. Nous avons un filmé, na Komboya, Pasteur Didier. Suivons l'extrait, vous avez intégralité, il y a Dubaï, place bazoteka mituka, place bazoteka or, place bazoteka argent pur, et puis on se retrouve tout justement après pour qu'un frère Nabino Tadi Ngalapa n'a des annoncés vidéo. Boyoka, suivons. Tu parles de ma mère comme si elle était ton amie. Mon bête n'a un bill, mon bête n'a un zago, mon bête n'a un guédé. N'a poli que les camamans ont été cassés. N'a poli que les camamans ont été. La réclamation famille et bouni sans ma conscience. Maman n'a pas pu quitter que mon nzambe. Na kofi na te. Na koloba na batu nanga ndenge mutu na mutalinga ba lobele po ayoka. Yo lokola oza na mode d'emploi ya téléphone yango yeko expliquer nga na boyi. Yo lokola mama yo oyeba Bolingo ezalaka parfait, mais sauf que mobile il faut respecter pas na bino. Ceux qui ont un problème, moi je préfère asal la route na libanda place au bozala bino mbale asal yo ba remarque obete bozwani ne bo mesana. Au final ina busoba na te. Ko kanta tenga soki bible bangsa na ngonga te. Nzamba ebinga. Na liba jiwana na ngate. Na zo comprendre. Arrêtez. Ya kozala kana ba kanda. La colère d'ailleurs, Kanda ya Ngomoko, Avili non. Et comme ça, Mutumpaka, Kanda, au moment où on a Mutua Nini, Pona Nini, Aza Kanda Kanda, et Longeboti Baride, Pona Nini, Eza Kanda. Je pouvais, n'a pas tirer attention, on a ma bloc avec quelqu'un, mais aller plus loin, il y a des jumelles d'ailleurs, je ne pouvais pas gérer. Non, ça, c'est on a pété. On a pété un mobile, on a touché Miss Boulé, on a pété un tic, on a pété un Miss. Oui, pas mon sein, ça m'est à l'ambolade. Télémat, comment on a mal à pousser. Télémat, ok. Autant de la table qui n'a pas mis ça la satan. Ils ont pas si. Au moins, si ça m'a quoi ça n'a pas si qu'on a battu. Ce que l'église on longwa longwa. Quand on regrette le côté. Or, tant que nous dans un kanda, makamu nyonso ya mabe o ezaka na sa muteme ezobima. Ya kaya eza modele za bongo. Ezala na opesa bino te po eta ina. Oui, mais la femme du pasteur doit être aussi exemplaire. C'est quoi qu'on a comme un pasteur? C'est qu'il a un cher. Mesdames et messieurs, Bandi Robalandi, la télévision, vous allez dans le quartier général, il y a or. Place Bateka or. Place Bateka or. Or pur, argent pur, nyonso, il est là. Quartier général, golden. C'est-à-dire, année, bien avant, comme vous avez prenez juste un temps avec Tadingalapa. Vous aurez justement tant moutier avec moi, Tadingalapa. Na faire visiter Binona, l'Axabino, Bissika Boni, Bateka, or. Ah ouais, soyez pour or, rendez-vous les ah, tout ça tellement monnaie, donc ça dit pour venir quartier général. Moi bien bouki porte côté nanda kwa ibane nyoso asiatika papa na bandi azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo ya Luinsa exilé d'amour associé à comme sponsor à l'envers chérie, pousse ta langue vers ma bouche. Avant que je tourne ma hanche 6 fois. Au mon sentira bolingo balatisanga. Putain na maîtrisa motema minga mobali ya boye. Constant Simba, Emedo Sambi, Joe Kuluma, Almedo. Yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasala. Pourquoi tolérer la tani ne mesa? Où est-il mon amour, papa Solange?
Panda, Eric Ngidi, exilé d'amour, Christian Mila, Patrick Pousse pétalant avant ma bouche. Avant que je tourne en 6 fois. Omona sentira bolingo balatisanga utana mekiza motema minga mobali abwe. Karisho Mukanda, Pito Mavungu. Amouala yoga musuka ni netikra. C'est amour l'après-midi, matin, ma saison de nuit. Na somme cramé, na batra quartier. Joseline Mbala Matondo. Bientôt le kilo. Phoebe, Nikoso. Nassissé, os. Souvent le matin, yende motala musakanga na pongi. Na midi, accompagna kanga na table. Toli ensemble, petit bien à mangeant. Le soir, amemela kanga surprise, molanga champagne. Aurélie, Wikiti sama motema, nazwa makanisi ya mabete. Ukokonyo bunga lokola pioda mbinzo. Nakanga motema ne prochaine, ngobima kaka e. Kaluchi Konde Nadine Ndombasi. Misé, kuluma ya s'il vous plaît. Batou du Nord. La même on a l'okumu, weza tina respect. Kibo mwasi mwubute, Patrick Toyoka malamu. Nana anta Olivier Ngona, Eme Ngona. Papicha Makendele, Papesa Conseil. Carlos Kaloji, Kabo Moulouba. Mato. Les habits en or. Les habits en or. Wow. Les habits en or. Joe Maneto lokola opaganista bo. Vidéo non publié le local yango. Place à argent pur. Argent pur. Argent pur. Ah non, là-bas. Tu vas bien? Ouais, I'm fine, bro. Ouais, I'm good, yeah. Ouais, donc ça dit ah, Nebena, Zando, Izine, il y a argent pur à côté déjà. Ata docteur a pasteur jama kokolinga moto bokono koleka mwana na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi buye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba batwa quartier nena bokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye obomu kokoleza bolingo deste ya motema ene baguna nga ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy de Tebonne Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyo
abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui t'aime avant que je tourne ma hanche 6 fois omona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constantima Emedo Sambi Jo Kuluma Panedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasala pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Suzanne Blondel Binzo Flavie Panda Rick Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois omona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Karisho Mukanda Pito Mavungu Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso na succès os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelakanga service molanga champagne wekitisanga motema nazwa makanisi ya mabe te okokomi obunga lokola pioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na lokumu kwezati na respect kibomwasi boubute Patrick toyoka na malamu penganana anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicha makendele bapesa conseil Carlos Kalonji Kabo Moulou. Mesdames et messieurs, je pense que Bouto Landa ba bijou ezawa wolo eza argent pur pe ezali mutuka pe soza na besoin ko somba eza na ba prix pe abordable. Mais j'allais profiter pe na instant juste même pour 2, 3, 4 petites minutes de demander aux autorités de notre pays, aux autorités de mon pays, de revoir aussi côté douane. De revoir non côté à douane. Vous pouvez acheter une voiture ici à 3000 $, par exemple. Vous achetez une voiture à 3000 $. Mai na yeti po koma Kinshasa, ozo koma na voiture 5000 $. 5000 de fois 4, donc 5000 de fois 5500 $. Une voiture que vous avez achetée à 3000 $, mais mai na yena douane na yenyo so esalio dans de 3500 $. Et l'équipe même prix à mutuka oyo sombi. Vous achetez une voiture à 2000 $ ici. Moi peux comme le Kinshasa faut comme tina ba 4800 5000. S'il vous plaît. Bon mais quoi koyoke la ba commerçant mawa. Bon mais ka koyoke la bato bazo sala ba business mawa. L'année passée, quand j'étais ici, j'avais acheté même ba bijou mon bouwana. Mais j'informe na bandeko baso ba bijou na kanisi ba yebi. Et ça la une partie est remise mon boué au basalaka à partir ya aéroport bazong sa moi de logo mon boué. Par rapport ya ba bijou na yo dans sombi ya quantité
na mbongo donc yokoti et babenga ngo nini terme wana jika osunganga moko donc na bosani do terme wana par rapport à la taxe donc ceux qui au sombi na aéroport cause la capricité déjà na maison place yo au somba so sombi quantité mobo déjà bako orienter yo bako expliquer yo à partir ya facture na yo wana comme na aéroport ceux qui donc se présenter na bisika o donc sengeli ezala na moi primo wende tinga voilà c'est pas donc important et aussi ezana bande commission de zalaka na sombi ba bijoux nanga na sombi ba or na sombi or mo ya mo mbongo ebele siko place o na sombi or bazo sanga ba otikela yo ngo na aéroport pesa ka jour ya yo okokino sala checking okuta biloko no kuna mo bat misusu babangaka omona muto abangi te ngafona keneka na biloko na nga na hotel ezala nango pe bien pour la sécurité na yo moko mais beaucoup plus les gens au bateka yango ba yebi les pourquoi ils font ça vaut mieux aux yeux à aéroport aux yeux au matière avion peu ok ezala pe pour la sécurité alors ce qui Jésus Christ a été au kuta na balasima le beko le kalelo merci.